Good evening, ladies and gentlemen of all the social media that we use, Facebook, Meta, X or Twitter, Messenger, TikTok, and all the other messengers and all the other social media. This is Professor Yalengi coming to you from New York City. As usual, I want to first remind you that the Congolese are still an occupied people in spite of the rigged and false elections being conducted there. The latest one were on December 20th, that the guy who's been there, Felix Chilombo, set it up so that he could be re-elected himself. But the Congolese people are still under occupation because those driving and leading and destroying the country are Rwandan Tutsis who work behind the scenes and therefore allow Felix to do what he wants to do to the detriment of the Congolese people. So today, I want to share with you an article that was written here in the United States, came out on CNN, and you can Google it. The title of it is America's Disastrous Love Affair with Rwanda's Paul Kagame. America's Disastrous Love Affair with Rwanda's Paul Kagame. Okay, please Google it. It came out in 2021. Okay, so for now, again, as I always say, if you want, you can contact us. If you want to help us, you want us to work with you to help us help the Congolese people, we would appreciate it. Now I want to talk to the Congolese people. Batata bamama bandeko oyo professeur Yalengi aye lisusu otoza 2024 liboso na tombeli bino nyonso mobu ya sika liboso na banda ndenge tosalaka na lobaka na yaka liboso na bino na yaka na kombo ya Yesu Masiya, Yesu Kristo mwana ya Nzambe oyo azali Nzambe na ngai, aza mobikisi nga, mobateli nga, Seigneur pe sauveur na ngai. Yaka toujours liboso na bino na kombo na ye, nabetaka tolo na kombo na ye. Ngai wa bino professeur Yalengi, nazali na mboka ya New York City. Avant to banda kaka ko rappeler bino moto na biso, moto na français babenga nini, donc principe na biso otolobaka ke congolais to congolaise, zairwa to zairoise oyo olingi eloko mosusu na Congo, langue na yo, tribu na yo, mboka na yo, province na yo to para na yo, olingi bango nyonso wana, olingi moko na bango to mingi na bango koleka mama Congo Zaire, ozali komerite mama Congo Zaire te. Ok, wana principe tosalelaka. Alors mpona tobanda lelo, ndenge nasalaki mbala elekaki na kobanda na nzembo ya Ale Moloto oyo bino nyonso boyebi, oyo ezali nzembo ya Congo. Olanda nsima nde tokontinue émission na biso. Oyo ezali susu ntango ya kolelalela mpona ekolo te, toleli mpe mingi oyo ekomi ntango ya kotelema, kolata kanda esantu, kopamela, kopapa ya kopapa, kokata ya kokata, kobelela moto na Nzambe kita mpona kosikisa misala ya Satana. Moto, kitisa moto yaya, ezikisa misala ya Satana na mboka. Moto, kitisa moto yaya, ezikisa misala ya Satana na mboka.
monoko na yawe ezali ya kosembolama mpo ekolo epambolama mpe baye kongo bamona nkembo na yawe. Sembola loboko tomona nguya na yo kasi na ekolo na biso osala minene utayo banda na bato mokongisi nini mpona mboka tomeli na pasi ya eton kutu yaka tobandela elongo na yo yaka mokonzi yaka tobandela kotonga ekolo elongo na yo tala etuluku ya basomi ya kongo batelemi mpona koyamba lipamboli kote epai na yo. sembola loboko na ekolo tolingi tomona embo na yo sembola loboko na ekolo tolingi tomona embo sembola loboko tomona nguya tobebisa misala ya satana na mboka makila mayesu mapetola ekolo mabebisa misala ya satana na mboka sembola loboko tomona nguya tobebisa misala ya satana na mboka makila mayesu mapetola ekolo mabebisa misala ya satana na mboka moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka sembola loboko tomona elo tolingi tomona elonga na yo na kombo na yesu toyembi elonga 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 ah moto moto na yo kitisa moto misala ya satana lokola baelia na kongo yesu moto moto na yo ekita misala ya satana na mboka yawe loboko na yo ya bokeseni na kombo na na kombo ya yesu elonga 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 elongo na yesu tobeleli moto kitisa moto na yo misala ya satana liboso baprofeta bala kongo toyeba konzonzambe kitisa misala ya satana sembola loboko mobali ya bonzambe tomona elo tokambola mboka elongo na yo na kombo na yesu tokonfese elonga elongo na yesu elonga 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 ah kitisa moto na mboka ya kongo ya tobeleli moto na mboka ya kongo loboko mobali esala bokeseni tokango na mboka elongo na yo elongo na yesu elonga eza elonga 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 toyembi elonga na yesu elongo na yo elonga ezali elonga elonga je le confesse elonga 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 na yo elongo na yo nde tokolonga na kongo Bon,
Pona tondo mingi bandeko na ngai, touti kolanda Alain Moloto na moto, moto ekita vraiment toza na posa ya moto ya Nzambe ekita na mboka na biso ezikisa misala nyonso ya Satana. Bandeko na ngai, bon tosololi te mikolo mwa mingi, me ndenge nayebisaka bino deke nazwi ngonga na koya mpona kopesa bino kosolola na bino koyebisa bino oyo biso toza nango mpo na mboka na biso. Lelo liboso napesa bino titre ya émission ya lelo, nalingi bino bandeko bolandaka ngai, bosangana na ngai mpona tosouete topresente pa kosouete kopresente bacondoléance na biso na ndeko na biso journaliste ya monene ya mboka azalaka na Belgique na kombo ya Fabien Kuswanika ke awutaki koperdre mama na ye na mboka. Donc topresente Fabien Kuswanika bacondoléance mingi to pe tosouete ye courage na vie na ye na mosala asalaka mpo mosala asalaka mpo na mboka yango nde toyoki ke moyen akende na mboka kokunda mama ezali te, parce que sikoyo mboka na ye moko ba soi-disant ba leader ya mboka bakomisi ye ennemi, donc akoki susu kokende na mboka te, na riske ke bakanga ye to basala ye mabe ndenge kaka boyebi makambo ezoleka na mboka na biso ya Congo Zaïre. Donc topresente Fabien Kuswanika bacondoléance na biso ebele. Nzambe bakoko na biso apesa ye courage, apesa ye énergie, aconforte ye esika azali, malgré que akomona bokundeli ya mama te kasi aconforte ye, me ayeba kaka ke na molimo mama azali na ye na molimo mpo biso bato mwindo, biso baafricain, tout comme bato oyo baza bakretien, toyebi ke oyo bakufaka te, wei bakufaka te, bazali vivant, bazali na biso. Donc azala na courage wana ke mama azali vivante, akei kaka kopema ye Kuswanika azala conforte na limakanisi wana po ete azala na courage ya kocontinue mosala aza kosala, bitumba aza kobunda mpona mboka na ye, mpona famille na ye, mpona bandeko na ye, mpona Congo mobimba. Donc topresente Fabien Kuswanika bacondoléance mingi. Alors titre na biso batata bamama lelo eza nini? Liloba moto ya lelo titre nango ezali bolingo ya mboka na biso mpe banani banguna ya Congo Zaïre. Bolingo ya mboka na biso mpe banani banguna ya Congo Zaïre. Alors tolingi tokota na émission na biso, eloko ya liboso nalingi natanga kaka kelke kombo bandeko bakomelaki biso na compte na biso ya YouTube. Moto ya liboso ezali Miss Lizwe Nzambe akomelaki biso mpe ayokaki ke bato ya Gaza balingi baya komema bango na Congo. Oui, ndeko mama Lizwe Nzambe, évidemment plan ya bayuda, plan ya ba-extrémiste ya Israël, plan ya Netanyahu ezalaki ke bakamata bapalestinien nyonso oyo bazalaki na Gaza Strip po ete bamema bango na Congo, baya kobwaka bango na Congo, balongola bango pembeni ya bayuda po bazopesa bango problème. Donc plan ezalaki wana, Netanyahu, à ce que je sache, bayuda wana gouvernement ya Netanyahu basololaki kutu na Félix. Paraît-il Félix apesaki accord na ye, kasi toyebi ke
ndenge tolandi banouvelle ekosalema te mpo na nini parce que bagouvernement ya monde mobimba basoppose même États-Unis oyo asupportaka Israël. Gouvernement ya Joe Biden na Joe Biden ye moko balingi te mpo na bango solution ya kuna ezali ke depuis kala Israël asalaka nyonso mpo esalama te ezali ke bapalestinien il faut bazala na état na bango moko olie bavivaka sous domination ya Israël comme ndenge Afrique du Sud azalaka système bakotisa kuna eza kola apartheid ndenge ezalaka mais na ba Joe Biden na ba Amérique bango tout bazoloba kete bapalestinien bakokende nulle part, il faut luka bacréer état ya bapalestinien état wana ezala indépendant libre bavivaka côte à côte na Israël. Donc bakoko mema bango epai mosusu te. Donc salemi te parce que baaméricain na bapays ebele na baeurope baboyi likambo wana bapalestinien eza mboka na bango. D'abord il faut boyeba ke esika Israël eza lelo reconstruction ya Israël esalemi na 1948 parce que avant cela bayuda bazalaka esu kuna te bapanzana mokili mobimba. Bon bamosusu bato mwinu bamosusu baza mpe na Afrique na bamboka na biso na batribu mosusu okoki koidentifie bango mpenza te, mais bapalestinien kaka nde bazalaki kuna. État ya Israël ezalaki créé na 48 par impulsion ya Angleterre ya Londres. Donc wana programme plan wana baboyi yango. Voilà mama Lizwe Nzambe. Bon, mama Pascaline Yaya Komaki, Bibi Malusala Komaki, France ya Marbo TV Komaki, Françoise Munganga Komaki, matondo mingi na bino nyonso. Alors naza ko souhaiter pe bienvenue na ndeko Mulele Mai bobani ko kota na moni bobani ko kota ba misusu ba nazu ba komote mais botage pe baninga po balanda mission na biso. Alors pona nini tokolobela lelo bandeko bamama batata bamama ndeko likambo ya bolingo ya mboka na biso. Batata mama bamandeko mboka lelo ezali na état chaotique. Mboka na biso ezali na état moko chaotique. C'est-à-dire que mboka ezali organisé te, mboka ezali eloko moko eza ko marché eza te, structure moko eza ko marché eza te, peuple azali délaissé à lui-même, et puis peuple baza ko faire souffrir peuple du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et puis mboka na biso ndenge na yebisaka bino tango nyonso jusqu'à preuve du contraire ezali na maboko ya ba Rwandais Tutsi. OK? Ezali na maboko ya ba Rwandais Tutsi. Tokolobela ce qui se passe maintenant. Mais liboso to banda wana. Mboka na biso ezali tout jusqu'aujourd'hui na maboko ya ba Rwandais Tutsi. Elingi koloba nini batata bamama ndeko. Soki otali mboka na biso jusqu'à tokomi na 2001 tango ba Rwandais Tutsi avec Hippolyte Kanambe ba assassiné Laurent Désiré Kabila. Depuis 2001 wana ti lelo oyo lelo tokomi 2024 mboka ya Congo Zaïre ezali toujours na maboko ya ba Rwandais Tutsi. Et puis na expliquer bino plan na bango na kozongela ngo lisusu que plan ya ba Rwandais Tutsi ezali boye. Ezali ke bavandela mboka ya Congo Zaïre ndenge bavandela mboka ya Uganda. Na Uganda bakolo mboka ba Ugandais bakontrolaka mboka na bango te, ba Tutsi basimba mboka wana. Alors bautilisaka quelques Ugandais oyo bazali lokwa ba subalterne na bango, donc bangamba na bango oyo bango bakontrola. Soki yo za Ugandais o découvrir oyebi ke mboka na eza mboka ba Rwandais Tutsi oza na Uganda olobi yango okokufa okodisparaître. Situation balingi basala na Congo yango wana. Deuxièmement ba même Tutsi
bazwa Rwanda. Babotola Rwanda malgré bango baza ba Rwandais mais bazaka minorité kuna. Alors tango bazongi bautaki na Uganda bazongi basali coup salemaki na 1994 ou bien 94 tango babandaki génocide kuna batuchi babandaki oboma bahutu na bandeko na bango batuchi babomaki Habyarimana oyo azalaki président na Ntaryamira président ya Burundi bazalaka na avion moko babomi bango batuchi bazwi pouvoir. Depuis batuchi bazwaki pouvoir basalaki nyonso baélimine bahutu baboma bahutu mpo ete batuchi oyo bautaki na Uganda bazwa mabele ya bahutu ekoma ya bango. Donc na Rwanda pe bato bazo kocontrôler Rwanda ezali batuchi. Bon, plan basalaka après baye kozwa mboka na biso ya Congo balingi basala na mboka na biso ndenge basala na Uganda. Donc pour vous dire que mboka na biso ezali na maboko ya ba Rwandais Tutsi. Ezali na maboko ya ba Rwandais Tutsi jusqu'à maintenant. Bon, alors makambo oyo toza komona ezoleka na Congo ezali nini avec Félix Tshilombo. Azaki liboso bapesaki batiaki kotia wana epai ya ba Rwandais Tutsi avec Kaname na Kagame. Bon après bon sikoyo paraît-il ya asali mutu makasi alingi atikala wana maintenant babi organiser élection mais élection esalami te. Élection ekomaki bato na bamashine na bango na ndako batia bavote tel point que moto avote aza te kaka bazwi bamashine na bandako na bango bakotia baponi batie bavote ndenge bango balingi. Maintenant kadima na bandeko ya na baluba mosusu bakotravaille na kadima bango siko baponi qui a gagné babimisi qui a gagné qui n'a pas gagné omoni. Donc eloko wana esalami ezali parce que Félix alingi atikala wana. Bon ndenge toza koyoka komi alingi bakomisa yango pouvoir ya baluba mais pouvoir ya baluba elingi koloba batata bamama ndeko c'est pas que les baluba contrôlent le Congo Zaïre. Baluba bazo contrôler mboka ya Congo te parce que ba Rwandais oyo ba armée ya Rwandais oyo baza na M23 il continue ya occuper est ya Congo et puis ba groupe ebele ba Rwandais batia kuna na est na ba groupe ya ba Ugandais batia na groupe ya siko na ba Kenya bakoti pe kuna donc bango nyonso baza kuna baza kosala ce qu'ils veulent faire. Félix n'a encore contrôlé eloko te. Félix a kosala eloko te pour preuve okaki ntango bazoloba campagne électorale Félix abimaki abeti tolo alobi soki kaka nayoki lisasi kaka moko eleli ba ngai à partir ya Goma toza koatake Kigali. Mais ba Rwandais baza en M23 baokipaki bamboka mosusu masasi ebetamaki mais Félix n'a rien fait. Donc, comme il n'a jamais rien fait depuis à comment à pouvoir wana, à condamner les Rwandais, à condamner les Tutsis. Bon, aujourd'hui, que quand vous entendez Félix maintenant dire que voilà, Rwanda a attaqué Bisso, alors que nous avons déclaré Rwanda a attaqué Bisso, il y a eu changement de stratégie de la part des Rwandais Tutsis qui occupent le Congo. Je répète. Ceux qui pensent que Félix Azoloba, que voilà, nous allons attaquer Rwanda, le Rwanda nous attaque, Rwanda n'est pas au Salama Kamoyo, ils ont changement, il y a stratégie, il y a des Rwandais qui occupent le Congo. C'est-à-dire, comme il y a un niveau où les Tutsis maintenant, occuper le Congo, parce que les bandits qui vendent, ils vendent à 100%, les bandits qui vendent, alors maintenant, ils se présentent comme des bango bazaba congolais. Ils se présentent que baso tozaba congolais, nous n'avons rien à voir avec le Rwanda. Comme tous les lots Museveni à le Baké.
Je n'ai rien à voir avec le Rwanda, tant que mais que c'est lui que vous appelez Museveni, qui est un Tutsi, pour endormir les gens. La politique, la culture et l'intelligence, la science qu'on appelle Ubwenge. Donc, yango wana sikoyo nde batuti oyo bavandi na Congo bakomi koloba non biso na Rwanda toza na makambo te, biso toza bakongole. Boza koyoka yango baza koloba ndenge wana. Bato baza kolanda makambo mboka na biso. Boza koyoka ke maintenant bon ebanda koloba bana kala bagisaro bapesa ba discours banyarugabo bapesa ba discours ke bango baza ba congolais ke mutako obimisa bango na Congo azali te. Récemment même Ruberwa oyo mutu nyonso ayebi ke aza Tutsi rwandais ayaka kolokola réfugié rwandais lelo ye pa komi koloba ke non biso toza ba congolais biso na Rwanda toza kosangisa makambo te, biso toza séparé. C'est la politique, la stratégie rwandaise Tutsi mpona s'intégrer kozwa mboka na biso bavanda na mboka na biso. Avant Honoré Ngwanda kufa batata mama ndeko abandaki kokebisa biso que mboka ya Congo il faut tokanga Félix Tshilombo parce que soki tokangi ete akoteka mboka parce que Félix batiaki wana mpona zwa mbongo na yo yiba mbongo ndenge olingi sala ndenge olingi yo na bandeko na yo tribu na yo, mais makambo ya Congo kokota te. C'est ce qu'on avait, l'ordre qu'on avait donné à Félix, et il a bien appliqué. Il a bien appliqué. Moi, vidéo à Honoré Ngwanda, na laksaka bina ngomba la liboso, mais na kolakisa ngo na contexte oyo tozali lelo bolanda ngo mukezaka une ou 2 minutes. Bolanda. Je voudrais dire solennellement à Félix Tshisekedi qu'il est, pour l'instant, non seulement le Congolais le plus dangereux et le plus nuisible pour la République démocratique du Congo. Notre compagnie nationale se dotera bientôt de nouveaux aéronefs pour agrandir sa flotte afin de mieux desservir le Congo profond. Je me réjouis de la signature entre Congo Airways et Airbus pour l'acquisition de 2 aéronefs neufs de type A220-300 de 132 places chacun, 2 aéronefs de type E175 de 76 places chacun, avec la société brésilienne Embraer, et 2 aéronefs de type ATR 49-600 de 48 places chacun, ce qui porte à un effectif total de 8 avions neufs qui devront s'ajouter à la flotte existante de la compagnie nationale. La première livraison interviendra en décembre 2020. Bon, voilà. Batata mama bandeko, moi eloko wana bolandi yango Mobutu azoloba ke lokuta Félix aza kokosa puis Honoré Ngwanda aloba ke Félix aza l'élément le plus dangereux mpona mboka na biso lelo oyo. Bon, toza komona yango Félix n'a rien fait, ba promesse nyonso apesa depuis akota wana moko te esalama. Promesse moko te esalama, eloko moko te esalama. Au contraire, ye na famille na ye na batu na ye oyo atena ba pouvoir apesa pouvoir tout le monde. Donc mbongo ya Congo bango baza koyiba bamiete oyo barwande bazwaka te. Félix na batu na ye na famille na ye baza kozwa ngo baza kosakana na ba millions de dollars parce que mboka na biso ezali très riche. Alors Félix
akoki koyokela même Congolais mawa te. Même population ya Kasai epa ya wuta, papa na ya wuta, akoki koyokela bango mawa te. Donc Félix aza kosala exactement eloko oyo Ngwanda akebisaka biso. Donc Félix aza wana mpona kotika Rwandais tuti basala nyonso balingi ti ekoma na suka. Donc biso Congolais esengeli to comprendre eloko wana batata bamama me. Parce que soki toza kotala ce qui se passe aux élections, Félix asali boye, Félix asali boye, azokotisa tribalisme, Félix azali kotia bandeko na ye. Bien sûr, Félix aza kotia bandeko na ye baluba, mais ça boyeba ke tous ceux qui ont des noms baluba ne sont pas des baluba. Je répète, bato nyonso bozo koyoka ke baza bakomba baluba batie yawa muluba bati bango nyonso baza baluba te. Ezali na Rwandais tuti oyo baza ko utiliser bakombo ya baluba pona bazala na ba position oyo biso Congolais toyebi te. Bozo comprendre. Mais le fait oyo Félix aza ko sala ezali je na lingina lo bango na bokebi nyonso Félix aza ko sala ezali approuvé par les Rwandais Tutsi. Les Rwandais Tutsi na Congo, les Rwandais Tutsi na Rwanda, les Rwandais Tutsi na Uganda. Nalandaki na fungoli mwa parenthèse moko. Nalandaki échange ya ndeko Kevin Maizo ya le 27/12/2023 na professeur moko komo na ye Nopes Kibiswa. Nopes Kibiswa. Na ebandeli moke na lingaki na lobake azali un Rwandais Tutsi infiltré. Mais nalandaki ye na bokebi ti na suka na découvrir que bon, iloko azoloba eza kolakisa ke azali contre ces Rwandais Tutsi qui occupent le pays, et puis ye pa lobaki ke Uganda, Rwanda na Burundi bazali mutu moko, ce sont des Tutsi oyo balingi bacontrôler mboka na biso. J'ai entendu ça, donc je dis que non, peut-être à cause de la Congolais, mais erreur moko ya salaki oyo nga na koloba yango tout de suite là, na parenthèse na fongoli ezali ke aloba ke non, le soi-disant Joseph Kabila, parce que azalaki soi-disant adopté par Laurent Désiré Kabila, donc a commis Congolais. Ngana lobi na ye ndeko Kibiswa ke ozali na erreur, ozali na faute, ezali faux et archi faux. Parce que Laurent Désiré Kabila n'a jamais adopté Hippolyte Kanambe ou bien bandeko ya Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe tata na ye Christopher Kanambe. Donc ce qui ndeko Kibiswa yebi yango te, tanga livre na biso na kolakisa yo yango, tanga livre na biso, livre rouge to bimisaka oyo eza kolobela spécifiquement qui est Hippolyte Kanambe, avec les preuves qu'azali congolais te. Il n'a jamais été adopté, il n'a jamais été congolais, il a été imposé sur Laurent Désiré Kabila. Tango Rwandais Tutsi bakotisa ki Laurent Désiré Kabila na Congo, ba imposa ki ye balobi introduire mwana oyo comme mwana na yo, parce que toi tu couches avec sa maman Marceline Mukambuguje, la mère biologique ya Hippolyte Kanambe. Donc à côté ça qui bon posaki Laurent Désiré Kabila a introduit comme mwana na ye, à telle enseigne que bandeko ya Laurent Désiré Kabila batelemelaka likambo wana du vivant de Laurent Désiré Kabila mpona koyebisa ye mwana aza dangereux, mwana aza mwana na biso te, mwana oyo biso tolingi ye te. Après avoir assassiné Laurent Désiré Kabila, Hippolyte Kanambe a assassiné mwana ya mwasi, mwana Laurent Désiré Kabila ya mwasi na Kinshasa, a assassiné sœur ya Laurent Désiré Kabila oyo banda kotelemela ye pena makasi na mboka ya Laurent Désiré Kabila. Donc Hippolyte Kanambe
Ndeko Prof Kibiswa, n'a jamais été congolais, n'a jamais été adopté par Laurent Désiré Kabila. Il a été imposé par l'armée rwandaise sur lui parce que tout ce bazaki na stratégie. Moi, notre tia ye imposé ye permis ya Laurent Désiré Kabila pour akengela ye le temps venu pour na abomaye. C'est le travail qu'on avait mis, qu'on avait donné à Hippolyte Kanambe. Donc, soi-disant Joseph Kabila, Aza Congolais. Son nom c'est Hippolyte Kanambe. Ok, Aza Congolais de Konangai. Sokozan de Konabisa Congolais. Donc, Laurent Désiré Kabila, Hippolyte Kanambe n'a jamais été Congolais. Il ne sera jamais Congolais parce que, par-dessus tout, Hippolyte Kanambe a abomi ba Congolais ebele. Kobanda tango bazo ya na nzela na tango baza koya na armée ya Rwanda oyo ya zalaka officier na armée wana abomi ba paysan ba Congolais ti na Kinshasa tango akomi na Kinshasa basali batie ba garde fou entre Laurent Désiré Kabila na ba officier ya armée ya armée zaïroise ya Mobutu Atikaki. Ces officiers qui voulaient travailler avec Laurent Désiré Kabila pour défendre le pays, chaque fois que babengi pour na basola na Laurent Désiré Kabila, Hippolyte Kanambe batiaki batu permis na Laurent Désiré Kabila ba intercepter ba message wana ba pesi Hippolyte Kanambe avant ba comme pas Laurent Désiré Kabila, Hippolyte Kanambe a abomi bango. Voilà ce qui s'est passé. Aboma ba officier, aboma ba tchebeya yemta aboma bango ba armée tungulu yemta aboma bango. Aboma Hippolyte Kanambe, c'est quelqu'un qui doit être jugé pour tous les crimes qu'il a commis au Congo. Donc, Kobenga yete aza Congolais. Le wana na sepela ki nango parce que professeur, tu as fait des recherches, tu devais savoir comment comment Hippolyte Kanambe a été imposé sur Laurent Désiré Kabila. Il fallait yebango. Ce qui est en Amérique na yebiango. Yo tant que professeur, aux amuta est, au biotanga, au batwana, comment tu ne peux pas savoir ça? Au télémanamiko ya Kerun Maïzolo Banamiso que Joseph Kabila, c'est un Congolais. D'abord, Joseph Kabila, ce n'est pas son nom. Joseph Kabila, ce n'est pas son nom. Son nom, c'est Hippolyte Kanambe. Tu devais savoir. Voilà, biloko mosusu etindaka bato babanda kosuspecte bino ke ozali mofiti ke ozali faux Congolais, donc oza tuti oyibi identité ya bacongolais omibimisa Congolais. Parce que soki oza vrai Congolais ndeko nanga Kibiswa, bon, je crois que ndenge nalandaki yo, je crois qu'oza Congolais, alors il faut dire toutes les vérités. Ce qui est empêché yo zonga na Congo par peur que Hippolyte Kanambe akoboma yo soit exposé identité na ye, alors ne pars pas. Tu peux travailler aux États-Unis et pas aux Ali ou travailler pas Moussous. Donc parce que ça c'est très fondamental. Donc bandeko na kangi parenthèse wana. Na kangi parenthèse wana na zongi ni mission na biso pona na yebisa bino ke donc biso bandeko na biso bana ya mama Congo Zaïre, nous devons aimer notre pays, le Congo, pour être tout bundela yango. Pour être tout bundela yango. Il faut tout l'ingamboka ya Congo batata banga bandeko pour être tout bundela yango. Naza lobaboy. Parce que na yebi que Félix paraît-il a linga va changer constitution pour na balu ba kamba Congo pour toujours. Boyoka, na commune Sewana, Congo Zaïre ezali na 450 tribus. Congo Zaïre ezali ya biso banso. Oyo akosala erreur. Akanisa ke tribu na ye, ekoki kovande la 449 tribus. Ekosuki la tribu wana mabe. Na Congo Zaïre otozali, oyo eza ya Kimbangu, Congo Zaïre ya Kasavubu, Congo Zaïre ya Lumumba, Congo Zaïre ya Mobutu, Congo Zaïre ya LD Kabila. Mboka wana tribu moko te, même bapaya, même
batuti oyo bakota kuna bavandi kuna bazobomba na nsima Félix moko te akoki koloba ke azwa mboka wana ye akomisa bakongolais nyonso tous les 450 tribus baesclave na ye. Donc Félix soki oza na plan wana fais gaffe Félix. Bon, toyoki ke quelques soi-disant bajuriste ya baluba baza kuna maintenant bakoti na labo basala constitution ya sika. Bokosala constitution ya sika, il faut constitution wana d'abord ekende na référendum parce que il faut peuple a approuvé constitution wana. Oyo ko appliquer constitution wana ndenge wana te. Et puis soki bokoloba ke congrès bato oyo bino boponi baluba ebele bokoti kuna oyo bakosupporte Félix bote bango na assemblée puis na sénat ke bango baapprouve yango bandeko na ngai ekosukela bino mabe Félix. Ndeko nyonso oyo eza muluba bon à ce moment soki bokomoni ke mwa pouvoir oyo batuti bapesi bino batikeli yo Félix oyibaka mbongo osala ndenge olingi otia baluba na baposition nyonso bango mpe bayibaka mbongo bazwaka mbongo tout en sachant que boza na pouvoir exécutif te. Pouvoir exécutif eza na maboko ya batuti. Pouvoir exécutif eza na maboko ya Nyakeru oyo mwasi baimposa sur Félix oyo azali rwandaise tuti. Pouvoir exécutif na Congo ezali na maboko ya baruberwa banyarugabo bavanda na présidence bakotravailler na bureau ya Nyakeru oyo eza rwandaise tuti. Donc ce pouvoir là Félix oyo oza nango te bakongolais bakotika te ke ou bien yo na batuti bo s'imposer sur les Congolais. Bosala soi-disant constitution sika bo imposer yango likolo ba Congolais les 449 tribus. D'ailleurs il faut trouver les 450 tribus parce que na Kasai kuna peuple ya Kasai pas au souffrir. À part les quelques baluba oyo yo tebisika nyoso bayi bakabali yaka baza ko sepela. Kasai n'est pas construit et Kasai nzala bato bakufa nzala Kasai bazomona passe comme tous les Congolais. Alors le peu de baluba oyo bovandi nzinga ya Félix bosala gaffe mboka ya Congo eza mboka ya kosakana na yango te. Toza koyebisa bino botanga histoire ya Congo. Mboka ya Congo ezali pays moko, ezali pays choisi, ezali pays oyo ezali na nzambe apona yango. Congo eza pays ya Lumumba bandeko na nga oyo baluba bona Félix soko oyebi te. Tu as grandi en Europe là-bas en train de faire tout ce que tu voulais. Voilà, batuti batie wana mena yo kanisi ke yo kovanda wana okoma nzambe Félix. Na bino baluba mosusu soki bambata tout ce monde là. Faites attention, faites gaffe hein. Mboka ya Congo Zaïre eza mboka kosakana na yango te. Mboka ya Congo Zaïre eza mboka ya Kimbangu. Le prophète Simon Kimbangu oyo Yesu atindaka nzambe atindaka ye po ya côté ya libération ya Afrique. En commençant par la libération du Congo. Fais gaffe parce que makambo ya Congo eza ya kosakana yango te. Les Tutsis ont tout essayé pour na bakata yango bakoki te. Yo Félix on sala ke otelemisa tribu ya baluba otemposer sur ba tribu nyonso ya Congo. Mais petit okokoka te parce que oza nzambe te mboka ya Congo basakanaka nango te. OK? Donc yango na ngana kebisa bato baza pembeni ya Félix po bandeko toyeba ke mboka ya Congo ezali mboka bilaka. Alors eloko ya liboso eza kosenga nini biso ba Congolais nyonso ba Congolais zairwa nyonso eloko ya liboso eza kosenga tolinga mboka ya Congo. L'amour du pays, l'amour de la patrie, l'amour de notre nation. Amour ya nation na biso
esengeli ezala likolo ya nyonso, esengeli ezala likolo ya tribu, esengeli ezala likolo ya famille, esengeli ezala likolo ya province. Parce que biso bana mama Congo Zaïre, comme nous avait légué Mobutu, tozali bana ya mama moko, bana ya tata moko, bana ya ekolo moko. C'est pour cela tribu moko te ekoki prédominer na mboka ya Congo. Soki osali yango kosala erreur, osala erreur. Parce que soki tango ekoki tribu na yo kokoma une tribu maudite. Tribu na yo kokoma une tribu maudite. Muto oyo alingi mboka Congo Zaïre, soki ozwi ko mokonzi na Congo, landa exemple ya Mobutu ndenge tango abandaka na bane 70. Hein? Quand Mobutu faisait, akokamata Mukongo, atindi akende kozala gouverneur na Kasai. Akokamata un Kasayen, atindi akende kozala gouverneur na Congo central. To ba Congo Bazaïre. Akokamata Mukongo batindi ye, akokamata mutu ya este Muswahili, atindi akende kozala gouverneur na Équateur. Akamati mutu Équateur batindi akende kozala gouverneur na Bandundu. Akamata mutu Bandundu batindi akende kozala gouverneur na Zaïre. C'est ce que Mobutu avait fait pour nous enseigner et pour nous signifier que biso bana mama Congo Zaïre tozali bana ya tata moko, mama moko, libota moko. Donc, quoique nous parlions de différentes langues de tribus, mais tozali bana ya moka moko, mama moko, tata moko. Donc, Félix, okoki koloba te kokamata baluba, otia bango likolo na position nyonso ba contrôler mboka ya Congo mobile. Félix, okosuka mabe. Et puis okotia tribu ya Nabino na situation ya mabe. Vous devez savoir que d'abord muto ya vivaka éternellement azate. Mobutu c'est que lelo azali te. Donc bosa l'erreur te. Donc bandeko eloko liboso na oza ko belela tolinga mboka na biso likolo ya nyonso. Tolinga mboka na biso likolo ya nyonso. Alors soki botali soki bo étudier histoire bokomona ke bamboka tala ezate ke ezali biso bato mwindu kaka nde tokoki ko diriger mboka te. Ce n'est pas vrai. En Afrique, il y a beaucoup de nations où la situation politique a évolué. Il y a bien temps où l'élection est coquille, parce que l'élection, normalement, l'élection est ouverte, apaisée, et puis il y a Mouto a gagné l'élection, sur Abimi, où il a gagné l'élection, en limite de fait, puis le pays continue. Botala surtout les pays anglophones en Afrique. Les pays anglophones en Afrique, vraiment, bazali na organisation, ezali ke ezate lokola ndenge biso tozali. Ndenge ba pays francophones ezali par exemple. Soki bozwi ba pays oyo ya lokola ba Botswana, même Afrique du Sud, Botswana, Namibie, Ghana, bon, même Nigeria, à part tant basaka guerre civile na bango, maintenant ils font des élections, Moutoy aleki. Donc ce n'est pas que biso batu mwindu tozali na capacité te ya ko s'auto-diriger, s'auto-gouverner. Ezali nde na mboka na biso, biso moko ba Congolais, ou soit déjà ba dirigeants vraiment tolingi penza mboka te. Tolingi mboka te. C'est-à-dire qu'il faut comme à un point que mokonzi oya bimi, oya za ko diriger mboka, oya lingi mboka.
akoloba non seulement akoloba mais akosala akoaplike oyo Mobutu abandaki koteya biso ke toza bana mboka moko, mama moko, tata moko, biso bakongolais zaïrois. Ok, mais mutu wana sikoyo nakoyebisa bino, il faut mutu wana asala très attention parce que Mobutu eloko ebebisaki ye en dernière minute ezalaki bandeko na ye bazalaki baofficier ya tribu, bandeko na ye baofficier ya tribu à tel point bakotisi langue tribale na kati ya armée, basali unité mobimba obele kaka bangwandi na bangwandi kaka bango nde nini mission ya basoda bakomi kotinda ngo na maloba ya Kingwandi olie ekende na Lingala ndenge ebandaki kosala. Donc bandeko ya Mobutu malgré lui bango nde bakwesi ye na suka, bakosi ke balingi bakosa du tribalisme ya wana mboka ebebaki. Et puis laisse-moi vous répéter quelque chose, soki lelo Mobutu alobaka ke bo asali 2-3 mandats abi bon écoute tokobanda kosala 2 mandats soki 2 mandats na yo ekoki ote retiré. Mais lelo Mobutu akoki kozala lokola par exemple Jerry Rawlings oyo ya Nigérian ya Ghana, azwaka pouvoir asali mandat abongisi mboka se retiré alobi bobongisa tolanda sikoyo tout droit moto aganye oganye te okeye oganye ozwi pouvoir okozala wana éternellement te. Et puis esalemaki na Ghana basalaka baélection lokola basalaka na élection na Afrique du Sud, Botswana, Namibie, même Kenya, même Tanzanie, bapays anglophone wana. Donc biso bakongolais esengeli tokola du point de vue maturité politique, tokola du point de vue amour ya pays, ke na nyonso tokosala totia pays liboso. Batale mamande tous ces millions que Félix aza koyiba, mais il ne va pas bouffer ça akokufa avant biloko mbongo wana esila. Ndenge kaka bambongo ya bamobutu etikala na babanki Europe, on n'a jamais récupéré ça. Bambongo ya zokende otia na badubai kuna bamillion wana ekotikala mpe ndenge wana soki toza na preuve nango te po tokoluka korécupérer yango. Donc atata bango c'est l'amour du pays qui nous manque, c'est l'amour du pays qui nous manque, et c'est les leaders honnêtes et justes qui nous manquent. Alors banani banguna ya Congo Zaïre lelo batata bango mandeko avant to chite, banani banguna ya mboka na biso lelo yebisi bino ke toyebi ke Félix Tshilombo oyo baza kobimisa lokola président na suivre babiloko nyonso bacampagne ya baélection esalami tout ça nomination ya Félix oyo atie baluba partout pour se garantir que ye abima lisusu président na lani yango nyonso. Mais je vais vous dire une chose, bandeko toza pembe nanga nayebisaka bango, écoutez, lelo oyo toza koloba awa, lelo oyo arrêté Félix akozaki kosala koprêter serment soki lelo eza le 20, oui lelo eza le 20 soki aprêter serment lelo obi azalaki lobi aprêter serment batalo mande. Mais je vous dis une chose, soki lelo oyo barwandais tuti balobi ke Félix akozala lisusu te, Félix akozala lisusu te. Bamercenaire oyo ya azwi ya bamindele wana bakoprotege ye te. Soki barwandais tuti balobi ke toza na besoin ya Félix lisusu te, toza na besoin ya ese baluba te, batuti bakosilisa Félix lelo oyo. Ekamisaki nga namoni ndeko oyo azalaka na Londres babenga professeur Chakudia aza komela champagne aza koféliciter Félix malgré ke ayebi ke Félix ye moko aloba Félix aza na mayele te,
Félix a gagné, le peuple né a voté Félix a célébré. D'accord. Mais, ce qui va tout lobby que Félix, tous aussi là, les lots oyo. Batata maman bande Félix a la lisusu te. Nazo ibsabino. Donc, vous avez Félix comme Munguna, il y a Congo. Parce que vous avez contre le tribalisme dans le Congo. Mais Félix a contre le tribalisme, ezali stratégie ya ba Rwandais tout batata bamambane. Stratégie ya ba Rwandais tout basala toujours ndenge wana. Parce que na Uganda kuna ils ont fait la même chose. Batelemisi bato ya nord contre bato ya sud, batelemisi bato ya sud contre bato ya nord, bitumba ebimi ale bango bazwi pouvoir bavandeli bango na Kigali ntango bayaki bakosi bato ya Biarimana bautu bakosi bango no tosangana soki se débarrasser de Biarimana biso na bino tokosala un état vraiment un état ezali ke démocratique. Bakosi malgré que bautu bayebi ke batuti basalelaka ubwenge, mais bakosi bango na ubwenge na mboka na bango. Et ces Hutus ont cru, ils ont accepté. Bayokani na Kagame na batu na ye, allez, va détruire Abiyarimana, va bomiller. Bayebaki te ke batuti baki préparé. Bandi mbala moko ko boma ba Hutu nyonso bazaka na gouvernement bazaka ba dirigeant na Rwanda bango intellectuel nyonso batuti basilisaki bango. Après bandi ko boma ba Hutu po ba diminuer ba nombre na bango po mabele ba Hutu baki nango batuti babotola yango. Donc tu vois, et la même chose lelo oyo batuti balingi basala na mboka na biso ya Congo zaye. Mbote ndeko Elok, mbote mama Bibish, matondo mingi, bonne année pe na bino nzambe ya bansetre na biso aza kosala. Donc, batala mama ndeko. Tala, nazo yebisa bino. Félix azali na pouvoir te. Soki, je répète, soki batuti balingi Félix akende lelo akokende. Akokende batata mama ndeko. Nayoki yo bapesi biographie ya Félix puis na mwasi na Nyakeru ke babota bana 5. Babotaki bana 5 Félix na Nyakeru mbulani ebandaki wapi. Vraiment ba Congolais bomona ka biso ba Congolais toza bazoba penza. Donc buka lokuta ya ndenge ya ubwenge ba Rwanda kaka vis-à-vis bo. Boye baba tata mama ndeko. C'est Chakoudia à Londres qui est en train de célébrer la soi-disant réélection de Félix. C'est lui qui azalaki kokoye bisabiso wa tango nyoso ke Nyakeru c'est une Rwandaise, Nyakeru banosala ki bordel na Londres, Nyakeru c'est une Rwandaise. Lelo eza ko célébrer, est-ce que Félix na Nyakeru bakabwani? Est-ce que ki Rwandaise tuti ya Nyakeru esili? Est-ce que mboka ya Congo comme délivré na maboka ba Rwandais tout? Non. Ils ont délivré te batata mama. C'est toujours les Tutsi qui contrôlent. C'est toujours les Tutsi qui contrôlent. Donc biso ba Congolais, ba Zaïrois, ba Congolaises, ba Zaïroises, batata mama ndeko. To linga mboka. Kolinga mboka na biso elingi koloba ke nous ne devons pas tolérer bapaya o bakota na ndako na mboka na biso basali mabe babomi baza koyiba baza kokonza biso bakomi na mitu na biso bavandeli biso pe toza kolanda bango. Donc ndenge ndeko nanga Jean-Baptiste alobaka il faut toteya bandeko na mboka. Toteya ba Congolais na mboka batata mama ndeko. Toteya ba Congolais na mboka qui nous sommes. Biso ba Congolais bazalwa toza banani.
tote ya bango parce que ezali mawa batata mama ndeko na komona ke par exemple na komona ke le soi-disant Katangais o babanda ko benga tango Mobutu le Shaba que le soi-disant Katangais lelo oyo babanda kobimisa Hippolyte Kanambe comme un Katangais vraiment Hippolyte Kanambe oyo abomi Laurent Désiré Kabila abomi mandeko Laurent Désiré Kabila ye akomi Katangais depuis mbula nini vraiment c'est-à-dire que ou bien ba Congolais toza côté bandeko na biso te bayibi be vérité te ou bien donc bituna biso zosala esulte le même Katangais lelo naza koyoka na ba radio ba mission baya côté ya Katumbi oh Moïse Katumbi a gagné l'élection il faut comme président Katumbi azali Katangais d'origine depuis quand donc na Shaba ba Congolais ba kozala mikonzi ba vrai Katangais bazate il faut ka bozo ba paya moko aza Rwandais Tutsi moko aza juif zambien ba commissaire congolais voilà manque ya amour ya mboka na biso yango wana donc na kanisi esengeli batata ba mandeko to s'engager na éducation civique ya peuple na biso po ete ba comprendre omoni ntango Mobutu azalaki abanda kopesa ba discours ya biloko wana ya koloba ke ezengeli tozala boye esengeli to vivre boye esengeli tribalisme ezala te malgré que bandeko na ye moko na suka baye kotrahir ye armée ekufi et puis maintenant protection na ye mpe ekufi baye kolongola ye donc biso faut s'engager na éducation ya peuple batata bamama bane c'est ce que nous devons faire parce que lelo oyo monguna na biso ezali d'abord ba Rwandais Tutsi o bavandeli biso je répète nakobanda wana nazobanda wana parce que batata bamama ndeko jusqu'à ce que Congolais to Zaïrois nyonso Congolaise Zaïroise nyonso okobenga Joseph Kabila te okobenga ye Hippolyte Kanambe kazali Rwandais Tutsi il faut ou bien bokanga ye bosambisa ye soka kokima te il faut kokanga ye bosambisa ye mboka na biso eza maboko ya Batutsi première preuve oyo ekolakisa ke mboka ya Congo ekomi ebandi kokoma délivré na maboko banguna preuve ya liboso ekozala soki bokangi Hippolyte Kanambe mutu ya liboso bokangi Hippolyte Kanambe bokangi Barubero Banyarugabo tous ces Rwandais là Bagisaro Basama Lukonde bokangi tous ces Rwandais là Bamatata Mponyo hein? On a suivi que tant Olunda Bolula azalaki premier ministre Matata Mponyo ayaka na Kinshasa akonduzaki délégation ya ba Rwandais ya Rwanda Matata Mponyo bandeko na ngai et nous les Congolais aujourd'hui Matata Mponyo comme un président a posé candidature à présidence vraiment donc biso ça dit que biso ba Congolais esprit na biso zawa donc toza na amour ya pays te soki lelo oyo mopaya ye na ndako na biso aye ale abandi kobeta bana yo lobi bon yo mopaya ale ezala mokonzi ya ndako na biso comme ozobeta biso likambo te toaccepte yango donc olingi ndako na yo te c'est la même chose avec le pays Kanambe babomi biso Barubero bakunda ba mama ba congolaise vivante bakunda bango hein maintenant lelo yo pas comme ba congolais bakoma babanda koluka ba position ya minene na mboka na biso ba congolais pe to vandi toza kotala bango
Et le peuple congolais, oyo baza jeune, tout ça là, baza ko supporter be Batouana, baza ko supporter be Batouana, et ils marchent, ils veulent aller se battre pour supporter Katumbi, un juif zambien, ou pour supporter Hippolyte Kanambe, un Rwandais Tutsi, assassin, meurtrier. Hein? Donc, Nikolobake, tozo laksa amour à pays te batala maman. Tozo laksa amour ya pays te. Oui, ndeko la moni. Bon. Donc, batala maman ndeko. Banguna na biso bango wana. Na lobi ba Rwandais Tutsi. Na lobi na bino ke Félix azali kaka outil ya ba Rwandais Tutsi. Je vous répète, ceux qui va Tutsi va décider qu'ils n'ont plus besoin de Félix Lelo. Félix va partir. Félix va partir. Donc, biso ba Congolais, ba Zaïrois, ba Congolaises, ba Zaïroises, to laksa amour ya pays. Kolaksa amour ya pays, elingi kolobake, il ne faut pas tolérer babiloko ya kobimisaka ba étrangers comme ba Congolais. Hippolyte Kanambe akoma Congolais, ba Robert bakoma Congolais, ba Sama Lukonde bakoma ba Congolais, ba tout ce monde là. Donc, ba tata mama mandeko, nde le problème na biso yango wana. Donc, les Rwandais Tutsi, je vais vous dire une chose, pour les Kamboya étrangers. Il y a soi-disant Bamindele. Au Bazak envié pays Nabiso. Le prof Nopes qui dit soit à Lobaki et Lokomoro na Landa qui est à Lobi, Bamususu, Tutsi, balingi bazwa territoire na biso, donc bango balingi bazwa territoire. Alors maintenant ba étranger baya ko profiter le fait que batu ba contrôler territoire na biso pour bango baya ko ba minerai. Donc j'ai été d'accord, je suis d'accord avec lui sur ce point là, parce que batata bango mandeko, il faut biso to comprendre que mboka na biso ezali envié par tout le monde. Lelo oyo Batutsi Rwanda linga azwa parti moko, Uganda azwa parti moko, Kenya pe akoti kuna, Zambia akota kuna, même bandeko na biso ba Congo ya Angola bakota pe kuna, lelo soki Centrafrique bango pe balinga bazwa parti, Soudan balinga bazwa parti, tout le monde a envie notre pays. Mais soki biso ba Congolais toza makasi, to repousser tout ce monde là, nous pouvons contrôler notre pays. À ce moment-là, ba mindele, ba étranger, bazana besoin ba minerai, ba koya ko luka biso, ba koya ko senga biso, biso nde to ko pesa bango, biso nde to ko sala deal na bango. Donc ba mindele, parce que ba moni que ba Tutsi nde bazo contrôler mboka na biso. Alors, ils n'ont pas ba koya te que bon, mais bino ba Tutsi pe ndeni bazo contrôler mboka bato ya Congo. Bolongo kuna biso to négocier na ba Congolais, non. Na loba yango mbala ebele, les nations batata ba mama mandeko n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Ceux qui ont intérêt na bango, ils vont passer par ba Tutsi o ba vandeli biso na est, bango ba koko ba intérêt na bango ba sala ngona ba Tutsi na est. Ceux qui intérêt na bango, ba ko zango à travers Félix Oyazali laquais ya ba Rwandais Tutsi, bazwango à travers Félix Oyazali laquais ya ba Tutsi. Soki ba intérêt na bango, bazwango à travers ba Tutsi ba vandeli biso, en parlant par exemple avec Hippolyte Kanambe, namonaki ba étranger mususu bazo koloba que non, il faut Félix Sololana Hippolyte Kanambe pour yokana. Parce que mboka etambola bien. Alors que Hippolyte Kanambe aza mufiti. C'est un criminel.
c'est un meurtrier, c'est un assassin. Allez, fait Hippolyte Kanambe aza muto, il faut ressembler ça y est. Je vous l'ai dit. Donc, les Congolais, surtout le soi-disant intellectuel. Tobima na buzoba wana ya koloba ke Hippolyte Kanambe aza Congolais. En tout cas, nayebi te ndenge boko justifier yango. So botanga mukanda na nga, nalakisa bino mukanda na ngai, bino bato boyebi yango te parce que mukanda wana ebima banda kala. Donc d'abord, voilà le trio oyo baza ko ti lelo baza ko contrôler mboka na biso. Bango misato baza batuchi. Na gauche, Yoseri Tubuhaburua. Celui bozo benga ye Museveni. Alors, évitez les Congolais, peut-être que ça comment dire pour prononcer. Il y a un balo benga kaka Museveni, mais il faut que benga ye na identité na ye, na kombo na ye. Il s'appelle Yoseri Tubuhaburua batata ba mama bani. OK? Na kati wana le petit Hippolyte Kanambe. Il n'est pas Joseph Kabila, il s'appelle Hippolyte Kanambe. Joseph Kabila ezali kombo ya couverture ya lokuta. OK, babambaka ye ko bamba na Congo pe. Parce que akotaka na Congo azaki Hippolyte Kanambe, l'officier. Donc, et puis na droite kuna Paul Kagame, oyo assassin donc il y a sataniste de Kolo banako bengi nengwa. Bon, je vais na lobika entre parenthèses. Na tangu article moko video moko ezoleka na YouTube, titre na yango Rwanda's Eternal President, c'est-à-dire l'éternel président du Rwanda. Donc Paul Kagame a commis l'éternel président du Rwanda. Baloba akufa, ba preuve mwaka akufa, mais Paul Kagame ezaka wana. Donc, c'est éternel. Allez, go figure out, l'Américain baloba. Donc, allez comprendre ça. Bisson Toloba Yango, tu l'as ma photo, preuve que les Rwandais utilisent maintenant aujourd'hui sosie. Sosie à Paul Kagame, ou peut-être la bino na vidéo moko, sosie à Paul Kagame, même salle na Paul Kagame. Sosie a terminé la micro, a mimiqué Paul Kagame, donc, on y a la différence près. On y a la différence près. Donc voilà, pour le Rwanda, c'est ça. Donc, honoré Rwanda, Nzambokwa Tumba. Voilà, nous avons un livre Nangai. Et prof Kibiswa, toi qui parles de dire que Hippolyte Kanambe est congolais, allez lire notre livre. Titre Nangoizali, Joseph Kabila, entre guillemets, usurpateur d'identité, imposteur et cheval de Troie rwandais au Congo. Dans le livre wana prof Kibiswa, tu as ma preuve nyonso, même ma preuve scientifique, donc génétique. Pour exemple, Hippolyte Kanambe aza congolais te azali rwandais Tutsi. Il est né rwandais Tutsi, il demeurera rwandais Tutsi, en côté de Congo comme rwandais Tutsi. Donc, biso ba congolais, to kokite ko reconnaître le kuta ya ba rwandais. To kokite ko reconnaître le kuta ya ba rwandais. Voilà. Donc, okene otala yango, yakona kosukisa wana, oyo Eliezer asalaki campagne ya dérwandalisation, metango batuchi bagangeli atiki yango. Voilà, Kanambe na Filom, voilà comment bazaki ba bons amis, tala ndenge basimani loboko. Mais lelo yo, Félix alingi bandeko baluba balobi na ye, biso tokotika na pouvoir libela. Or que ayebi te ke Kanambe oyo ya kanga te, oyo ya tika aza libre, ceux qui Kanambe alobi ke va se débarrasser na ye, ils vont se débarrasser de lui. Donc voilà notre problème. Alors, nako suki sawana na émission yotosali pour être
bandeko bopanza yango na bandeko nyonso tu alo alo bena Congo ingeta losako mbote ya lengi mbote mingi alo alo ndeko nzambe na biso azala na bino nasepeli mingi bandeko bokoti na kosenga na bino bopanza émission oyo na bandeko nyonso bandeko bacomprendre ke tozali bana ya tata moko mama moko ekolo moko. Je répète, bomoni yango ezoleka na se wana bandeko Congo Zaire ezali na 450 tribus. Congo Zaire ezali ya biso banso oyo akosala erreur akanisaka tribu na ye ekoki kovandela le 449 tribus ekosukela tribu na ye mabe na Congo Zaire oyo ya Kimbangu ya Kasavubu ya Lumumba ya Mobutu pe ya LD Kabila mboka ya Congo tribu moko te kovandela baninga. Les Tutsis ont pu faire ça na Uganda, na Rwanda, mais na Congo bakokoka te. J'avais dit ça une fois ngabi mboka ya Congo eza lokola éléphant. Hein? Ba Tutsi baza lokola virus. D'ailleurs baza na monoko te pona balia éléphant na basilisa ye. Donc mboka ya Congo eza mboka bilaka. Batata bango ndeko continuons à nous battre. Continuons à nous organiser. Continuons à éduquer notre peuple. Balongwa na buzoba oyo batuti bakoti bango oyo pe ba politicien lokola ba Félix waza politicien te yombi aloba pe bandeko mingi baloba ke aza na éducation te donc c'est un idiot mais bazokosa ye azwa baluba atia bango na baposition wana ekosukela bino mabe Félix ekosukela yo mabe ekosukela bandeko no baluba mabe. Donc voilà, vous êtes avertis. Nzambe na biso azala na biso nyonso bandeko na ngai azala na biso nyonso. Nzambe na biso azala na biso nyonso po tobundela mboka ti kuna libération ekosala. Nalingai nasala mwa eloko mona nalakisa bino mwa eloko moko comment les élections se sont déroulées au Congo. Bandeko mosusu balakisa yango je crois. Mais na ulakisa yango soki nazuma video na ulakisa yango ndenge nini bapeti na bandako na bango na bamachine à voter batia yango na bamesa baza kosala bavote. Je vais faire ça parce que fona tinda yango baaméricain mpona batala basalaki erreur Blinken asalaki erreur à féliciter Félix tokomelaki ye toyebisi ye que qu'est-ce qui s'est passé au Congo que ce n'était pas des élections. Donc Blinken asalaki erreur akoki te féliciter Félix alors qu'il n'y a pas eu des élections au Congo. Donc tokozonga mbala sima batata ya mandeko mpona tolobela likambo wana. Dans l'entretemps chez Mao Sankara mbote na yo matondo mingi na oyo eza kokomi na otanga yango alors alobi prof toza na accord to agrément oyo batribu nyonso basinyaka mpona kovanda ensemble na 1885 ou avant chez Mao. J'espère que vous allez congolais chez Mao. J'espère que vous allez congolais parce que chez Mao na 1885 les Congolais basalaka agrémenté, mais toutes les nations de la terre, presque toutes les nations de la terre chez Mao ont été formées pas par des accords, mais par les colonisateurs les ont mis ensemble. Les colonisateurs les ont mis ensemble. Donc toutes les nations commençaient comme ça. So, dans tous les pays d'Afrique, au moins un pays, à part le Rwanda peut-être, dans Burundi, au moins un pays, na tribu, Tomi Bale, Tomi Sato, Basala qui accord pour vendre des Sikamoko, chez Mao, Sankara. Bon, on a évité ce que Congolais, tout ou bien Koza comment. Parce que la question posée n'a pas de sens. En 1885, nous avons comme histoire, il y a Congo, comment Congo est Botamaka. En 1885, d'abord,
conférence ezalaki ebandaka na Berlin na 1884 ezalaki na 85 te 85 nde ekendeki kosila na Bruxelles ocomprendre ezalaki na 84 mais na 84 ezalaki bacolonisateur oyo babandaki kokende partout kose créer des colonies bango nde basanganaka na Berlin pour ete se partager ba pays. Donc tu vois, mais Congo et botamaka ndenge mo spécial chez Mao. Il n'y a pas de désordre en Afrique. Il n'y a pas de désordre en Afrique, ezali ba division o ezali planté, ezali suscité par les étrangers pour pratiquer ce qu'on a l'adage qui dit diviser pour régner. Alors chez Mao oza mal informé de konangai ba division désordre en Afrique ezate désordre en Afrique et bisika ba désordre ezali ou bien ba ambition oyo ezali égoïste ya ba dirigeant ou bien ba étranger baza kolinga diviser pour bango contrôler les ressources. Mais seulement notre pays, le Congo, n'a pas aidé à diviser la Lobie-Zambo. Nous sommes restés ensemble depuis l'indépendance. À part la tentation, il y a Kalonji na Kasai et puis il y a Moïse Tchombe na Katanga. Le Congo est resté ensemble malgré que nous avons mené l'Europe de l'Ouest et marché Mao. Il faut comprendre l'histoire. Okay? Nous sommes restés ensemble. C'est un pays béni, le Congo. Donc, Congo est Kokabwanate, parce que Zanzambe, Moutapona Mbokawana, et nous devons nous rééduquer pour être vendre dans Mboka Nabiso, libérer Mboka Nabiso, contrôler les ressources, ne sont pas d'une manière égoïste, Rwandais, Basalanaba, Félix Azosala, mais d'une façon équitable pour être bon au Congo. Et profiter de la Congolais, de la Congolaise, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Voilà chez Mao. C'est ça, Congo, parce que nous sommes un pays unique. 450 tribus. Bamboula Nyosotovani, il n'y a pas de division, il n'y a pas de combat, de guerre entre nous. À part eux, il y a besoin de côté de Bisso. Maintenant, besoin de Mboka na Bisso, besoin de somber bangachet. Qu'on pèse à petit, qu'on pèse à bango, qu'on monte à bango, passe d'abord, ils n'ont rien à ça, les autres classes, les autres, bah, pèse bango machette, pas qu'on ait koboma kabande qu'on a bango, pour la baille, baba, bango, va kokolia, pas kokolata. Alors que nous avons des milliards de dollars, chaque Congolais, azala moana, azala mukolo, chaque Congolais pouvait toucher un chèque de $100 par mois, minimum, gratuit, ça, ça la moussala. Sans souka, sans coquille, les Congolais nous sont $100, $100, $100. Voilà notre pays. Tout ça, la richesse wana. Un schéma. Si vous avez un paya, ok, éduque-toi sur le Congo. Si vous avez une histoire, en tout cas, l'anda histoire comparative, ok. Mais mboka ya Congo, ezali mboka ya Bilaka. Nous sommes restés unis, nous resterons unis. Voilà, batata mahamandeko, schéma wa. Sankara apesinga na loba lisusu muke bon na répondre ye donc nzambe azala na bino nyonso azala pe na biso jusqu'à la prochaine fois tokolobela muke ce qui s'est passé farce oyo babengaki élection na Congo na kolakisa bino mwa bapreuve. À bientôt bandeko, nzambe azala na bino tolobi ingeta toza kobunda toza kosambela toza kobunda parce que il faut seulement na prière puis na combat. Voilà, pour être bakoko na biso bakozala na biso molimo ya kimbangu ekozala na biso bakoko na biso bakozala na biso nzambe oyo apesa biso pays ya Congo Zaïre akozala na biso ingeta oui eloka lobi batraite nde bazali pe kozongisa mboka sima mais tokolonga, oui, tokolonga.
alors schéma oyo à conclure, alors wana il faut bozala prêt ya kolinga kozala dominer na baluba. Schéma mawa mingi. On a déjà parlé de ça en émission yo. Natiki bino batata wamande. Encore une fois, ingeta.